laïswa la pongi ya Nicolo Misato. Donc papa Richard ndé longo na bino yango na ndé thème ya motu ya oyo penza et retenir solo attention la biso to bité il faut to kabola makanisi oyo na chercheur bibliciste soda ya papa c'est moi qui a gagné. Papa mokonzi abuli papa Simon qui manque ngani pe abwaki yango pe lisusu. Allez, et perturber pe bat. On soit lobby, on soit lobby boy. Et voir même la commune à niveau bazala qui paye. En cas de doute, il faut s'abstenir. Voilà. Grand clergé, donc il y a des soucis pour un grand clergé à Oloba. Il fallait que tout ce que papa Loba a dit, il a tout là, la biso ka pongi, bilo bodo wele ko Loba to mona. Mais à au moins ça n'a que réponse n'a pas ça déjà. Bagimbangi c'est bafinga ma basambela mutu bayebi nzambe te surtout papa dengene ninga finga maka mama bon yo lingi to kende ka mama to le pongi pas de la muki pas idolâtre mbala mo to la li pongi to la muki kaka nini ba voye ba mama falon soirée en okende spirituel nini ba voye ba ke kiliti matinale yo ba no okende be fe nango nini ba voye ba ke bato biso to sambela ki ba papa baza banzambe. On a cadre de programme na yene to lobi na chronologie ya événement et ça te biso to paraphraser car ba papa pe maloba ya Bible pe maloba pe banzembo. Makambo na tangelo na Matthieu 24. Papa mfumamba za pesa ki déjà nzembo déjà. Keleka kiame peno lo kala balongo kibame. Luaiza mumbandwe yantuka mbandu isonga bimangu. Papa dangenda lobi bino ozali koloba ke tata na biso azali mutu bozela d'abord na conférence oyibi na conférence kuna ba koti ba français betami ndenge na ndenge alors mikanda oyibi bosali bakotekela ngo mungwa bakotekela ngo banguba na période wana nyonso poso banguba na balabala fo bakata livre banguba sa bato mayele basali bakati kwa ala balingi nani batie nguba na nani okelela ngo na nani tomona ngo na Isaïe to Isaya chapitre 44 Nzamba azali kolobaki na lingi na sambwisa banzambe mususu wana na sambwisa bango na la kisa bango ke ngai nde nzambe tata mulimo santo na pesi yango na yo mwana ngalema azali na rien na poche na ye un simple 100 francs 200 francs o bazali kosenga biso totonga yango nde balobi tosalela papa Simon Kimbangu boulevard Kimbangu. Nabikeke nyonso kombo na yo ekoye mama na biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota tokomi na porte oyo akosami etalinye azangeli tolanda makambo ya kamba nabikeke nyonso kombo na yo ekoye mama na biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota. Misale ezali mpona kamba alobi nini mabonde lisime ezangi na mokili kamba alobi owana nde kopesa biso makasi na libota oyo bazali na nzambe na bango elongo ndakisa biso awa na menga makimbango télévision tata na biso nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani elongo na maman mulu kia wanga ngudi ya bana topesi merci to souhaiter bino bonjour bisika nyonso bozwami bozali ebele bo vandili boso ba poste na bino na ba bureau pe bongo na ba métro na ba bus
na kati na mosala na kati na cuisine bozuli bakoya kolanda biso totonisa mine esengo koyeba bino ebele na tina ekolanda émission mokolo mwa lelo tolobela mama mwelo ekokamba makai pa ya ngai mamo Falon Ntima tofandi na raison mosusu te solo na tina ekotombola tope kolakisa misala ya mokumba monene o tata na biso papa simoki bon kiangani na solo mosungi na ye mama mwelo ki awanga na maboko apesa ki utata ngombola ikina na ngongo azali pe kokoba se kokoba yango nde raison valable na biso o esengisi biso elongo na batata na biso awa na kati ya plateau ya Menga Makimbango télévision nde yango na loboko na ngai ya mwasi nazali bongo na diacre responsable papa Jacques Kalenga Kingomba ye azali bongo président ya jeunesse kimbangiste na kati ya commune ya Delvaux na loboko na ngai ya mobali nazali bongo na chercheur bibliciste papa Richard Louzaïsou oyo bomesana komona toko découvrir lisusu davantage na mokolo molelo na tina ya thème kitoko oyo tosili komemela bino na kati ya bandako na bino kasi tokolobaka butu moi ozuli bakuya koyamba biso esika nyonso sala geste ya bolingo kota na kati ya Menga Makimbango télévision tala na ngambo na osoko zali nano abonné te yeba na kosabone pe panza sango oyo pete ekomela bandeko mosusu oyo bazuli bakuya kolanda biso na même moment na yo te kobosa na pete kuna kotika ba commentaire ko aimer ko liker nyonso wana ezali moko ya geste d'amour oyo biso bandeko na bino Menga Makimbango tosili kosenga na bino elongo na bino bandeko blanze Menga Makimbango télévision toko suka wana te tokokende na lombango kopesa batata na biso mbote pe bapesa bino mbote ya mbote tokota na mozindo ya masolo na biso to ekati bongo na loboko ya mobali papa Jacques bonjour. Bonjour maman Falon, maman journaliste. Mazimpi. Vraiment tous allez en forme. En forme. Tous allez en forme. Voilà ça comme moi à rapport santé. Tous allez en forme. Yes. Vraiment tous ces pays. Tous allez combattre la biso. OK. Matondo mingi mbita. Toyena ngambo ya papa Richard. Merci maman journaliste. Merci Balandi ou Bawalanda Biso. Santé Nika Baomona. Donc vous en forme, hein? Forme tenda. Donc Togoki m'a fait mbangwa tika sango le Tokima. Bamusu batikali sima na biso to l'équipe. En tout cas, il gola ça vraiment vitesse à 4G. Voilà fidèles internautes, nous ne pouvons pas ouvrir bref cette émission sans pour autant penser na bande ko bazali ko tsika biso butu na moi mokolo na mokolo ndakisa mokolo molo tozali ko kanisa bongo papa Pablo Dialunga na azala ki bongo mwana ya ngaliema asili ko tsika biso na mikolo eleki biso na bino toyebi yango biende sango oyo solo tozali ko présenter ba condoléances na biso na famille biologique na ye ainsi qu'à sa famille chrétienne na bakimangi seigneur sur le monde entier bayeba qui est de près ou de loin. C'est qu'a été Nzambe ya midi mon abiso solo a consoler mitema oyo ezoki papa Richard papa Jacques to vandi na plateau awa na lisolo mosusu te na tina solo ya kotombola sango tamboli mo santo ba nouvelle na ngambo ya ejiki ezali boni boni. Maman journaliste maman Falon elle bossona moi regret à moké kaka pour douleur ils ont motema par rapport il y a séparation de vie il y a papa Pablo Dialunga Ndombe et ça la vie se passe c'est un jeune courageux motivé te perdre bien que c'est notre chemin tous hein? Et ça la vie se passe moi ngonga moké tous ala ki na ye quelques jours yo raté papa Pablo jeunesse ya Ngalema azali ko s'inquiéter pour ça. Mais ce qui a vu, ça je pense que quand ils sont baki que le kolanga ina kei na funguli nzela pona bino nyonso. Et papa Simon Kimbango azali ko loba ce qui ba longoli liwa batiani. Donc le kolesika wana eloko ko kutana place ya liwa. Il faut ezala kaka. Alors faut kaka liweza. Sinon c'est ça. Donc pour la jeunesse, maman Nangaï, nous avons des bonnes nouvelles dans la jeunesse Ngalema. Ok. Nouvelle à Liboso pour la vision Ngalema, il faut qu'on soit un peu trop fiers. Pour la fierté à la jeunesse Ngalema. Ceux qui sont attentifs, pour découvrir un mot vraiment en long et en large tout au long de notre émission. Mais avant tout, tu peux annoncer solo grandiose thème d'Abisso Oezali pour surgir sur la polémique Oyo. Papa Simon Kimbango qui a gagné Nzambi Mpongo Tolendo a lancé Nabisso Banana, n'est-ce pas ça? Donc une polémique Oyo papa, c'est une polémique mais on ne dirait pas. Bateau va comprendre en gros que
eza polémique il y a bien oyo nzambe na biso a lancé na biso sur laïswa la pongi ya mikolo misato donc papa Richard nde longo na bino yango na nde thème ya motu ya oyo penza et retenir solo attention na biso tolobi te il faut to kabola makanisi oyo na chercheur bibliciste soda ya papa Simon Kimbangu qui a gagné papa Simon Kimbangu uta na Brazzaville atuni bandimi na ye solo été tokolala pongi ya mikolo misato yebi laïswa ndenge yango ezalaki kasi motu na wana epesamaki eseli lokola polémique oyo nzambe abwakeli biso oyo ti lelo biso bandimi na ye na banon kimbangiste mpe baluka bakota bayeba nano na motu yango eza nini kolala pongi ya misato to mpe komona na miso ya liboso nano tokokende yambo ete tokotana na d'explication ya bateme wana soki tozongi mwa moke nsima tokomona ete papa Diangenda atunaka motuna wana na bamama na biso na bakoko na biso papa Simon Kimbangu kiangani mpe ekotuna yango mpona nini? Merci maman journaliste, vraiment au pesibiso occasion to expliquer likambo oyo epa ya bandimi pe epa opinion publique batu nyonso po makambo ezaka bakimbangi c'était balandaka et tolandamaka na mukili mobimba bamso basala assemblée kolanda biso mais balandaka biso tout à fait. Alors ezaka na basujet mosusu etiaka eperturbaka mpe batu mais esengeli kutu perturber bato te eza nongo na réponse nango me bato perturbaka bato ndenge olobi motunu etunama deja epa bamama na biso batunaka nakolala komona na misu nakolala tusa bona babi to bamosusu tolala bamosusu tomona bamosusu e réponse papa Diangenda alobaka deja ke awi tokomona nano bongo tokolala nsima topusani lelo papa mokonzi abuli papa Simon Kimbangu kiangani mpe abwaki yango mpe lisusu allez eperturbe mpe bato oyo mosu alobi boye et voir même na komi na niveau bazalaki mpe en cas de doute faut s'abstenir bagrand clergé donc ngai eza souci mpo na nga oyoka un grand clergé aloba il fallait kutu totika papa aloba kaka ndenge eza wana tolala na biso kaka pongi bino botowela koloba tomona mais aobosana ke réponse nango epesama déjà mais soki oza grand clergé ou bien oza jeune averti il faut oyeba déjà ke réponse nango epesama déjà depuis 1921 makambo oyo papa olobela lelo napesa yo explication naloba na yo likambo napesa na explication komona na miso elakisi nini parce que toza makambo mibale komona na miso elakisi nini komona na miso na 1921 papa Kimbangu alobaki boye moyindo akokoma mondele akokoma moyindo kasi ntango tokomi na 1921 wana na 21 mais kasi ntango tokomi na 1960 tozwa indépendance tomoni te tomoni yango na biso donc réponse mituna epesamaka deja na 21 baréponse mpe epesamaka biyano mpe epesama déjà mais mpona nini ezongi susu na te omoni nzambe soki amoni likambo ekomi kokoma pene yango wana abwakaka likambo mpe na nani mama oyebi soki ezali ntango ya mayebo bayili oyo mayebo kolia yango omituna te soki bayili yo safu na periode ya safu mais soki eza periode ya safu te bayili yo safu safu ewuti wapi po periode toona ntango ya safu te ntango euti Sénégal ntango euti donc makambo nyonso mituna oyo mpe biyano nango déjà na 1921 epesamaka mutuna mpe biyano epesamaki e baréponse nango tobanda yango ozango déjà na 1960 tozalaki tala moto mwindo to bakimbangiste en clandestinité koloba kutu komba papa Kimbangu te mais elombe Kimbangu asakoli alobi ke mwindo akokoma mondele akokoma moto moyindo mokolo mosusu bamindele bakotika mboka na biso moko tokobanda kodirige e tokomi na 60 baefe na yango esalami mama eza komona na miso te nde komona na miso papa azoloba yango wana c'est-à-dire komona baévénement oyo tata Kimbangu alobaki soki tobandi komona yango na miso yango nde komona na miso c'est simple eza simple donc komona na miso ezali moto alobi makambo e tokomi mpe na liboso kuna tobandi komona yango mpe comprendre maman journaliste comprendre papa Richard mais motu mosusu oyeli ngai papa elobamaki eyanosi epesamaki papa atuni yango lisusu soki tomona na misu
topé tolala pongi sikoyo étant donné que tosi tomoni bilaka oyo papa banzambe na biso bapesa ki biso kuna na kotala ndenge oti kopesa biso ko illustrer exemple ya indépendance ya mboka na biso mais tokomi susu na ngonga oyo nini o papa lingi tomona lisusu na misu koleka. Voilà maman journaliste, moi j'ai toujours dit bamuso baba tozozela bilaka, n'est-ce pas? Maintenant le bara tozalaka déjà na kati bilaka. Donc tozozela nde accomplissement nde ya bilaka. Mais tozozela bilaka te. Po bilaka déjà ebanda ko s'accomplit depuis kutu biso na tobotamité. Depuis 1959 déjà bilaka ebanda ko se ko kisama. D'après onga na yebi. Na yebi oya 40 te. Hein? Oya 40 na yebi te mais oya 40 na ko loba. Oyebi mbotama ya papa déjà daki pe makambo oyeba makambo esalamaki na 40-45 oyebi nyonso ça fait partie na prophétie pe papa Simon Kimbangu apesaka ke bituma makasi ekokweya minene bakobunda bango na bango oyebi guerre ya 14-18 ya 40-45 nyonso wana papa Simon Kimbangu aprophétisaka yango déjà lobelaka bamakambo wana nyonso ozolanda nga mama mais ngai na olobela oyo eza récent passé moko récente oyo eza lobby donc na 21 lobby na boyi kozwa bamakambo ya baguerre oyo tutututu ngai nakei kaka na ndenge lingomba ezalaki en clandestinité eke kombo tata Kimbangu kutu kolobela yango te mais déjà na 1959 déjà mama mwilu le 12 avril 1959 ntango akabuli bakarte ememi biso ti tozokende na ndenge toyaki kozwa indépendance mais avant tozwa indépendance politique toyaki kozwa indépendance ya lingomba donc bosomi ko donc lingomba elongwaki nanu bayaki kopesa biso officiellement mikanda ke bosambelaka libanda eza accomplissement déjà eza mpe komona mpo bato mokanda nzambe elobi baye mingi bazalaki bamona makambo bamoni yango te talaka bapapa na biso ndenge ezalaki oyebi bato lelo babimisa bankuki babimisa biceps na likambo papa Kimbangu lelo basali ndenge bangomba bazolela yango mbongo mais oyo baza censé bamonelaka yango pasi mingi bakufa yango wana na cadre na papa Kimbangu azoloba nakomona nakolaiswa eloko nini tolingi ezala liboso mais problème wana ezala déjà réglé mais sikoyo nangi natalisa wana yebisa o boye mpo nini nalobi ezalaki réglé na 1921 déjà papa Kimbangu ntango ayaki na 1921 aprophétisaki makambo ebele ayaki olobela napesa ngo exemple moko alobaki soki bomoni mpe basi na basi bakomi kobalana mibali na mibali bakomi kobalana boyebaka tokomi pena na suka ozomona bilembo même bible elobi na Matthieu 24 balobi mpo na suka te bayekoli batunaki nkolosi mpo na suka nayebi na bango bomona batremblement de terre bomona boye mais wana ekozala ebandeli ya bolosi eza suka te mais eloko nini na suka yebisa bango alobi ntango bokomona mbindo l'abomination evandi esika mosantu wana nde boyebake suka ekomi ozomona donc papa Kimbangu deja makambo areglaki yango na 1921 ntango alobaki namemeli bino baindépendance mibale ozolanda indépendance yango amemelaki biso ezani indépendance politique na indépendance spirituelle donc indépendance politique na cadre komona na miso tomoni esikoyo tokoshite tokezwa indépendance spirituelle indépendance spirituelle wana eza na kati ya accomplissement ya bamakambo oyo alobaki mpo esaccomplir mpe yango omoni bato mingi bamama mingi bato batata mingi basalelaki mpe nzambe bazelaki mpe mpo kokinzembo alongwa kuna na boma akota na nkamba bamoni yango mpe te biso tomoni kasi na kati ya komona na miso mama mwilo amata alongwa na ngombe kitsuka akota na kati ya nkamba eza mpe na kati ya komona kaka ti ozomona mpo babi bato mingi bazelaki babi miso na bino eza ya kopambwama po ete bomoni mai oyo bamingi bazelaki bamona bamoni te matoi na bino eza ya ezokoyoka mai oyo mingi bazelaki bayoka bayoki te donc biso toza beni na temps oyoyo et cette question ezalaki déjà réglée déjà na 1921 mais eza regrettable moto azoloba nga soki moto aza pembeni na ngai abio te mpo papa balobaki yango papa nzambe fo olanda ye na ndenge na ye atunaki biso motuna wana te mpo ye ayebi te mpo ye aza na réponse nango déjà mais alingaka mpe atuna mpe biso atala mpe mayele na biso bamosola tomona tolaiswa mais oui
to ozali kokoba na fil d'idée na yo. OK. Toyoki oyo o énuméré biso ndenge papa Dianguinda tunaka yango na mai o esili kolanda après. Bon na ngonga oyo récemment là papa wati kotuna yango. Yango motuna na ngai penda clésali pona nini kaka na ngonga oyo sengeli to mona. Est-ce que ça te oto pouve banani to la kisanini pona nini kaka sengeli to mona na ngonga oyo. Oto ko ipe kolala pamba pona nini e lokola likambo oyo lekaki na tango wana tango envahissement ville Saint-Thérèse salamaki papa lobi oyo kokokata sala nini azala musika pona tinga na kokokate penza en tout cas neto lobaka touche pas mon Dieu na kokoka kutu likambo wana te. Voilà. Sikoyo tukoyipe kolala na biso po bapasi biso tomona ngo tokotala boye tata nona mokila ye wana kuna bimi na nsima tata mpenza moboti na yo aboti yo yango wana papa Richard motuna ya maman Fallon ezali mpona nini kaka esengeli tomona oyebi mpona nini esengeli tomona c'est parce que problème on est na lobi ezali déjà réglé omoni bakimbangisi te tosambela nzambe biso toyebi ke papa Simon Kimbangu aza nzambe bapapa Dianguinda baza banzambe me mokili bayebi te mukili lolenge ba finga ka papa Dianguinda ebi komba papa Dianguinda ne finga maka mais papa Dianguinda ndolo babi ah ngai lelo bobe nga muyibi mais bon mona ba véritable miyibi maman Fallon est-ce que tomoni bango te oh il y en a plusieurs tomoni bango bolobi o Dianguinda zo liembonga ntinsa ne tala instaurer ba tinsa ni bona boye mais lelo bango lelo komi na stade na stade o kan ban tinsa no ba compétition bango biso etikali na Kikongo papa Selo. Bon, on a français. Action de grâce. Oh, compétition. Et dans Tinta, nous avons dit que Tintani. Oh, le coup de Pobabi, tu peux c'est bien gratuit. Bilobe, bon foot ça, on va tout. Mais les lots, oh, kuna. Oh, les 7 na 7 boina boy. Il y a 70 000. Si on a 70 000, on va dire, na stade de Tondi Babi, papa, boya. Oh, on a posé ya lipamboli ya visa baleka batu batanami pa. Est-ce que biso za bongo te? Et ça la kende romona na misu. Donc ba maloba papa baloba eko kisama. Moi je me rappelle en 1988 tant papa zoloba mangombe belé koya exaye mangomba ya mbongo. Ba kobenga bino. Ba koloba non voilà tozo sangana na biso me mutu na mutazonga na eyamba na ye. Et tant to komaki na ba 89 non to moni groupe de réveil. Ozomona tomoni yango eye balobi nini tosangana kaka et puis dimanche mutu nontazo et c'était comme ça biso déjà toboyaki yango oh bazaki averti mama ezala kaka omona na misu te mosali na nzambe to mosako liso alobi likambo il faut bomona yango so bomoni yango te seka za nani siko nazongi na motuna na yo bakimbangise bafingama basambelaka mutu bayebi nzambe te surtout papa Dianguinda ndenge afingamaka mama boyo lingi tokende kaka mama otola lipongi pa tolamuki mbala moko tola lipongi tolamuki kaka ndenge nini bakoyeba mama Fallon soirée ando okende spirituel ndenge nini bakoyeba ke kiliti matinale oyo bando okende befe nango ndenge nini bakoyeba ke bato biso tosambelaki bapapa baza banzambe yango wana eyano nango deja papa apesa yango deja depuis 1921 tokomona nanu na misu wana eza na cadre ya indépendance yango tozwaki indépendance politique tokomona na misu tosuki kaka wana te wana tokozwa indépendance spirituelle mpo tata Kimbangu alakisa nano bokasi na ye na mokili mpo bato bayeba ntina ya Kimbangu bayeba ke bana ya tata Kimbangu mpe baza ndenge papa Dianguinda ndo oloba abi tata papa moko posaka question abi papa yo tata na yo na lingombe kabi yo vanda na yo abi lingombe kotikala moko na makasi ya président moko te po ekotikala moko na mokili mobima na RDC pourtant azaki na lowa alobaki 4 coins du monde epesa melinga Simon Kimbangu mwana bakongo abi lingombe kotikala moko monoko moko ozolanda sikoyo ekotikala moko na mokili papa mama esika bouddhisme ezoko bima misisa islam ezoko bima misisa bayebi kutu koma papa Kimbangu te raison pour laquelle yoka na tangelo na Matthieu 24 13 à 14 na otanga mbangu yoka raison yango oyo Matthieu chapitre 24 verset 13 à 14 balobi boy wana pona bana tata Kimbangu balobi boy mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé voilà après va pas signer ensemble
Cette bonne nouvelle du royaume de Tata Kimbangu sera prêchée dans le monde entier. Kasi esika balobaka te esika babi ota esika muyula babi ota Kimbangiste. Donc na sai na lisumu te babi limbisa ngai na bandeli nanu. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Le royaume de Tata Kimbangu sera prêché dans le monde entier. Pour nini? Pour servir de témoignage à toutes les nations. À toutes les nations. Bah après viendra la fin. Donc il n'y aura pas la fin tant que cette bonne nouvelle de Tata Kimbangu et sa kolami na mokili mobimba te. Maman Fallon. Pourquoi? Parce que bayibiga ke bakimbangiste basambela mutu. Diangenda mutu. Qui se lokele mutu. Même si tu veux Nzambe. Mais il faut nenge kole histoire akufa ki atika ki baye kolina Yerusalem abi ne quittez pas Jérusalem. Titangu boko kamata nguya e boko panzana. Pour atika ina obanga. Nde basala ki ba miracle ba makamu si. Nene moko pe ekozala na bandimi oyo ba otambola na soledad te papa Richard azo kwa kula. Papa denge na kuta lobaki transition eza transition mulai. Il faut mabeya moko na moko emonana. Abi moko mususu ovanda boye makambo osala na butu. Tokomi 12 obande osala ngo. Bate tato yo abongo ni abi makambo yo. Bandoto nanga, ba vision nanga, ba message na ekoleka te makambo ekosala. Mama, esala mi déjà. Yo ka sikona tindika osusu na likamusu papa. Na mona en tout cas j'ai aimé bon, na pesi ba actrice na bactérie ya sanga mama, mbote vraiment chapeau bas na théâtre basala ki ya ba oya. Bon maman, on événement où le 4 janvier 1959. Le 4 janvier 1959, on a soda mikuse ba bimara misato, Tata Kimbangu bimisa bango. Benja kimaki, adokere na mutuka, amoni mutuka za sumbangu te akomi na makolo. Pona ni? Alobi wana ba bimiki 3. Mais sikoyo apete ki nombre oyo ya kobimisa. Maman, c'est to lali pongi, to lamuki. Soda mukusa obima okesani. Pomoko to kota kuna babela kate, kuna bakufa kate, kuna la paix. Ozona na ngai Maman Fallon. Donc ndenge za boye babenga ngo chronologie des événements. Donc papa Kimbangu aza na chronologie donc ayebi ke to bana na 1 toke na 2 toke na 3 toke na 4. Yemo ko pe amekai ko avika nga na moni na nga to laiso na biso Wala atali pe wala siko bato bato alinga teke makamuna monana. Oh oui papa tokeleka tie. Papa tala bien oh pena moni omoni nazwibino donc na cadre ya ba programme na yene to lobi na chronologie ya ba événement ezate biso to paraphraser kaka ba papa pe maloba ya Bible pe maloba pe banzembo. Makambo na tangelo na Matthieu 24. Papa mfumamba za pesa ki déjà nzembo déjà. Keleka kiame peno lwakala balongo kibame lwaiza mumbandwe yantuka mbandu isonga bimangu abie be na sauter pour bana jeteki bosilika te be no kakalu mwanga na munza mpasi bapakanu bakwikila. Alors bino boko panzana na mokili mobimba po o bandima te o baza bapakanu o baza nanu na koyeba kimbangisme te bayeba paye otali o ngala ko lo bana mwanda bunanu yango wana po makambo eze bele to ko sisa ngote. Voilà papa Richard to ko pe maman mokie le temps ko reprendre ba souffle car là il y a programme ya Tata Simon Kimbangu kiangani Nzambi mpongo tolendo mokonzi ya lingomba mokonzi ya milimo na biso. Papa Richard tozongi programme nini oyo papa Simon apesi na biso bana na ye na la jeunesse ya mokili mobimba et précisément na ngambo ya bana ya Ngaliema. Oui, merci maman journaliste Maman Fallon. Avant toko makuna obenga nganga monene. Na sunga to na bakisa. Ko bakisa c'est trop dur hein. Donc na meka pe ko pesa moi idée na likambo papa Richard autour là. Maman, ce qui question na papa Simon Kimbangu Nzambe a posé question na
c'est-à-dire asali hypocrisie mpona koyeba nani na nani nayeba penza oyo nani nani doenge je comprends uta kala ndenge papa Richard alobi papa Simon Kimbangu na 21 a promettre biso tokomi komona yango mais l'homme noir bien les gens bazo comprendre kaka te mission ya papa Simon Kimbangu ezalaka nini yango nde tokomi komona na miso l'accomplissement wa yebisio papa Dangenda alobi ah bino bozali koloba ke tata na biso azali mutu bozela d'abord na conférence oyibi na conférence kuna bakoti ba français betami ndenge na ndenge alobi mikanda oyo bino bosali bakotekela ngo mungwa bakotekela ngo banguba na période wana nyonso poso banguba na balabala fo bakata livre oyo banguba basala bato ya mayele basali bakati kwa ala balingi nani batie yo nguba na nani okelela ngo na nani tomona ngo na miso alobi kuna tozali kokende pasi kozala bokomona ngo na miso na ndoto te wana eza maloba papa Dangenda bokomona ngo na miso na ndoto te mais lelo papa Simon Kimbangu molimo santo aye lisusu kotuna biso motuna wana na ngamba ya braza atuni ne yamba ya braza kuna ke tolala to tolamuka alobi mpo na ngai namoni tolala bandimi amoni mpo na ngai na motuna wana soki yo moninga mondimi orépondre ngai papa laiswa soki oza pembeni na ngai oyo babengaka le kosaki boto kozwango mpenza pa kasi kidiaka ekoyeti ekokwea te puiske wana opesi nga kanda ndenge nini bakoyebaka ngai nazosouffrir nalandaka tata Simon Kimbangu kofinga mabutu moyi il faut ba vivre yango balobaka oui ya suru moto tobanda kofinga azaki na nzela lelo tokokoma na nzela nde tala likambo soki eleki na nsa ndoto ezaka nango na impact te baparti mosusu kobosana donc il faut vraiment likambo emona na miso bato bamona ke ah tala bato tala examen le fait Mobutu ngai naza toujours kose référé le fait Mobutu asalaka examen na banganga nzambe minene ke bino boya tala nyama na ngai wana tobengi lion atomboki kuna azolia te puisque alali nzala pendant 3 jours babengi ye kota lesa nyama wana sino so batomboki eke babimi bato bakosila nakomema ngao même réponse moninga apesaki yango mpe ye apesaki ntango abengi mbengo mwana tata Simon Kimbangu aya tata Dangenda babengi alobi banyemba tomboki pesa ngai biloko tala nzambe azwi mpenza misuni wana mpenza na ngai mpe soki nazalaka nalinga nali yango misuni mpenza azwi misuni na babase aye ala ntango liyo atiaka boye tiaka mokila bazobukuta misuni papa mama journaliste tala banyemba abukuta misuni bonzambe bonzambe na ye mais ayebisi biso ke makambo wana bokomona ngo na miso na ndoto te makambo nyonso alakaki banzeli kokangama mipepe ya malade ekoya tomona na miso bato azokomprendre te mais lelo yo Kimbangisi tata molimo santo azotuna yo tolala totomona na vie yo ozolobaka tolala ozondoki te nde bato wana bakomona na miso tozozela bango mpe bazali parmi bato bapesa biso freinage na kati ya lingombo po ete biso vivre yango moni ke nalingai nabakisa na maloba ya papa Richard biso faut vivre il faut vivre yango na miso bato bandemaka ya solo nzambe oyo babanda kolanda mpona nini bakomanga na bible Zacharie soki na bosante Zacharie chapitre 8 bakoya kosimba bino na bilamba Zacharie 8:23 mpona nini basimba yo na bilamba kasi polakisaka nzambe yeyo kimona miso ozo comprendre moment oyo papa Simon Kimbangu ntanga na Esaïe to Isaya chapitre 44 nzambe azali koloba ke nalingi nasambwisa banzambe mosusu wana nasambwisa bango nalakisa bango ke ngai nde nzambe ozomona kosambwa te kota na video ya internet mais okomona il y a un pasteur na kati ya campagne na ye moko évangélisation pa pasteur wana bandi kokata basapato azoboka asote amati likolo ya nani azosambwa te
wana sambwe yango wana merci beaucoup bande kosala bakimba ku télévision papa akati ya lingumba oyo mama passer akumukupima na mama passer wana kosambwa te ya makasi ese tata Simon Kimanga kosailunga marko qui a dipenkela kwa sambu sabango voilà eyokani eyokani bon message maman tozosongela video na motuna okoya kokima ngai papa Jacques teyebi ete ezali solo kotala mokumba oyo tomema soto biso bamama tomema ngambu okomona na banzela baninga bazobendo yango oyo na kitambala abengi yo mpenza na nsima donc oki otali oyoki na mawa okomona ata mosusu esengo ya baninga na lisanga bakendaka kofanda bake kovanda bake komelobi ke ngai mwa tataki mbangu naza susu na droit ya kofanda bisika wana te pamba te ezali kopesa nzambe na ngai lokumu te ebongo mpasi ya ndenge wana kaka ndenge papa Richard alobi na ndenge kaka papa Jacques alobi donc toza kaka na ngambu moko tomona mais papa Richard motuna oyo ye sikoyo yambo tozongela lisusu papa Jacques biso tozosepela pamba te toza nano na bomoi tolingi tomona ebongo na baye oyo batiki biso bakomona nini. Merci maman Fallon. Yango na oloba epa nzambe eza chronologie ya événement. C'est-à-dire omoni maman na likambu papa mokonzi abule na eza ba pied gauche oye tozo za likambu moko likambu ni doze la pi abi tozo la kimponza kiampeve indépendant spirituel abi eloko wana soke ye makambu ni sabu bien. Yango wana na cadre il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Okay. Après viendra la fin. Soto zibo somi ya molimo. Bakimbangiste oyo ba otambola na solo. Kobana entre guillemets babuso ba libanda. Balatinguya wana na cadre indépendant spirituel. O ba osekusa bibembe ba osekusa ba kotelemisa bakoka ba osala ba miracle o ba osala ba invention ya ndenge na ndenge na entre guillemets papa qui solokela lo baki boye abi mokolo mosusu bokomona un grand professeur azaki grand professeur loko ya ye kotanga na ye bakuru na ye ba classe na ye ba université ne akotaka wana nzela ya ombuta ndo ba viongolo abi mikolo wane koya même comme na ye moko ko komango te nani nduna alobi bien bon abi ba professeur musu bomona ka ba grand professeur abi na tango wana tango ekokoka même comme na ko komasu par contre comme na maman moko il est très ateka ane makala avandi tableau yango wana papa denga ndo ando sa ba formule mo na tableau avandi ba grand professeur université abando la sama ba okamwa parce que la catégorie misatu alobaki ba maman numa ba kobiko ba jeune garçon ba matangomba et ba kolo ba kolota ndoto kasi aloti ndoto ba pese formule moko boye asa savate mut aloti ndoto ba pese formule akomi yango papa ba chango boye pa ebimisi soki avion moko to longa awe ke États-Unis mbala moko samba escale asa savant donc au moins ezaka ele moko makambo wana ekosalama yango papa Jacques alobi Zacharie 8:23 le 2 avril 1990 na matadi mayo papa zui 10 musiciens lekisi bango liboso bakoya kosimba bino na bilamba Zacharie 8:23 bolakisa biso bino mozalaki na nzambe bato bakanisaka okei na centre ozwi mutu koke na nkamba te circonstance oyo mokili kozala nango ya pasi bawayebake papa Jacques ando ovanda papa denge na bi eza te mpo kimbangisi mpo nata uniforme te mpo otanga baki baobamba bino babanga mais tozala na uniforme te papa denge na bi bakoyeba bino bayebi ke papa Richard aza kimbangisi te baye na ebembe place wana baye na baproblème oyo bango bazala no c'est ça Zacharie 8:23 sikoyo yo batieli wana baotieli motema bana nkazi mpe batali ke mais papa Richard mais tomoni papa Jacques kuna ye kutu bana kazi bazana na ba difficulté bana banoko baneve babelaki mais asali ka prière mbamo esili bongo yo pona tambulaki na hypocrisie hypocrite na tambulaki na hypocrisie koganga togangaka ko bible tozalaka nango koloba tolobaka eza nango ya pamba nzokane na kati kuna raison pour laquelle papa denge na baki il faut tomona nanu bongo tokolala nsima po makambo oyo osalaka na butu oyeba te tokomi na moi obandi kobongo abi bakomona tata na bango ngume kuna boye na boye makambo wana mama Fallon eza na cadre ya komona ntango oyokaka papa kulutu abakisi lisusu ayebisi tata moko kuna na tanga kombo te bando vanda na gombe
alobi na ye na nsima ya ndako na ngai nini eza kuna abi na yo papa eza fleuve abi zoba wa mayele te abi eza fleuve te eza cimetière mais on a nsima ndako eza fleuve abi pourquoi tobengi yango cimetière ntango mokolo wana ekokoka ntango bafina buto pan alobi atuni abi kuna eza nini tata na yebisi ye kuna eza mbinza ngomba na mbinza abi koka kutu okokana na mbangu koleka yo moto ya normal abi na nsima kuna eza fleuve te mais eza cimetière mpo bato ya mituka ko baomona makadamu aokota mpo eyindeli ye bato mosusu oyo baza na kati ya bandako oyo ya bampimpita oyo ya banani wana bakokofanda tu na bandako na bango te moto ekopela makambo tokomona yango na bonzoto nalapi ya solo ete bokosepela na nzoto oyo soki papa asalaki bongo eke asepelisa bana ne nanu na nzoto oyo mpona kolakisa na mokili ke bakimbangise basambelaki nzambe ya solo mpo soki asali bongo te soki bolali mpengi tolamuki oyo akolamuka batuka ya malamu kuna tokoti na mokili ya sika kuna moto abelaka te akufaka te moto afinga oyebi ne bafingaka te bakolongola yo motema ya libanga bapesi motema mosuni kuna mabe ekotaka te na mokili wana kuna tokofanda mina kolia kosepela kuna bayebi mabe te me ava wana bongo soki papa akimbango alobaki na obimisa basoda mikuza bisa bango wapi akobimisa bango na ordre ancien oyo esika satan aorenie nano nazongi sikoyo na motuna olobi bongo kasi oyo baokufa sikoyo oyo bakei kasi yango wana te natanga eloo na 1 Corinthiens chapitre 15 bon natanga yango te 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 1 Corinthiens mama natanga kaka mbango mpo oyo bakimbangi te il faut tozwaka nde bible 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51 wana Paul aza kosadresse na bato ya Corinthe je crois 1 Corinthiens chapitre 15 na bandi na 51 Paul alobi voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Bako continue na bango. Sikoyo ozui réponse na makambo yo tuninga. Bongo ba okufa lelo o basalaki na bango bien. Babi les morts en Christ seront ressuscités. Bato bazwaki signe ya betité o ya niama 666 te. Bato bakendaki o balataki soloka te. Bango bakosekwa tango trompette kobeta ata soki akufi lelo asepelaki te nde sikoyo tata nzambe kosepela ya liboso ezali dans le cadre ya indépendance spirituelle kosepela ya mibale bato wana bakokaki kosepela na bango mais na mayele ya satana bakufi mosusu mpe ntango na ye mpe ta mosusu ekokaki nzambe abendi ye mpo akesala mosala mosusu kuna yango ifo nzambe azongisa bato wana na paradis terrestre tosepela récompense yango wana mpo bato bakanisaka te nyonso ekeleka nanu na mabele awa tokovivre pendant 1000 ans na mabele awa wana na cadre wana donc soki quand bien même lelo towana pasi ndeko na biso papa Pablo akufi kasi soki ye atambulaki azalaki na ye bien eke mpo mutu ayebaka komesure mabe ya mutu te to bolamu ya mutu te to kozonga mutu te yango oyo remarke mokolo wana boye oyo bolobaka papa Richard boye pa bomona papa Richard mpena na nkembo aza na kati yo ozokamwa ntango yo ozokamwa yo oza na lifelo donc makambo wana ezalaka dome na nzambe babi les morts en Christ seront ressuscités nde motuna oyo olobi wana réponse yango wana mais j'insiste nazo koinsiste examen ekozala yambo tokoma kuna dans le cadre d'indépendance spirituelle yango wana bayekoli batunaki nkolo est-ce que ezali totozela awa mpo ozongisa Israel tutabi te bino botikala na Yerusalemi wana bandeko baotanga ngo na 1 Acte chapitre 1 verset 6 à 8 abi vous recevez une puissance bino bokozwa nguya nde bosala makamu isi biso tokotambwisa mokili oyo na lolenge ya sika ya kimbangu tata selo aza biso tozwaka biso salaka banzembo te nzembo oyo eyembamaka
Batuku Didi. Oye bien, bien bana déjà. Kimpuanza kia beto autu na vi. Kimpuanza kia mpeve. Kimpuanza kia mpeve. Après balobini. Massivi menamo. Il faut toujours indépendance spirituelle pour ma kamuse monana. Batu baba bagi mangiste. Non, papa dengue na bagi mangiste ba mabino mabanga. Po hypocrite baza. Mais ngai na lobi na yozola nango za no kimbangiste. O pasteur, o lexa batu, tango sa l'église na yo. Yo pe ba obamo mabanga pourquoi? Ko bango ba lobani. Gengenda azana ka mutu. Boти ko landa batu wana. Et convaincre pe mutu mo ya telu pangu na ye. Achepe bakita che nyonso. Mutu wana sikota ngamona. Papa, wewe nene za mkoana. Omani to za na stade. Oh, Léopard atie Maroc bi. To gagner de bacha pia ni batu baganga. Événement wana ekotama kelele na ekotama kelele. Boyo kaka, oni ni kuna. Bato sepisa bi membe. Événement. Sikolo na ngamu na bango. Oh, bah, le église de réveil. Oh, pasteur, on est réveillé, moi, le réveil entre guillemets. Quand on a s'appelé, la félicité, papa, on a dit que Dieu bénisse les kimbangistes. Parce que ma camou vit au sala. Bango ba au sala ngote. Ma lembe baroya. Donc, c'est-à-dire, examen et kozala, maman falon. Examen kozala. Oui, mais examen, on a 1 roi chapitre 18, verset 20. Et ça, la magie n'attend Élie. N'attend Élie, c'est là qu'il y a bongo. Bah, tu peux pas tirer dans la bango, Élie, bah, on a Élie, à petit moroboye. Si vous avez le maquillage de Salamara, le prophète de Baal peut passer à l'église influence. Oh, alléluia, amen. Donc, on a dit à côté de nous, bonjour Jésus, nous disons que nous avons Jésus. Donc, on est Jésus, nous avons une identité. Élie, Élie a dit à Akab à Lobi, ils ont trouvé le roi Akab, ils ont trouvé Israël. Pour au Kamati, Banzambe, Batondi, on a RDC. Mais, Eli a sengaki pe a Akab lobi mais pesa biso ngombe moko to kene na mo karme to ke sa examen o baba prophète de Baal oui to kene bongo ba komaki kuna oyebi suite ndenge zalaki bango ba bondelaki ba sambelaki bazaki plus de 450 prophètes de Baal un roi ezolo bango ba échouaki ba bitao to comme vers midi Eli asalaki o asalaki abeli moto kitaki et na Israël roi lobaki banda lelo pour ça Nzambe ya Eli makambu tozozela yango wana nanu lona makambo olala pongi papa soko za peme na olo papa zelo olo ba makambo pongi na comprendre que oza douenge ou bien oza donc yamana mama falo na silicité pona oloba ke bakimbangiste oyo bakotosa na bango ezate ko to oloba te oyo bakotosa bakozwa faveur ya kokamata nguya raison pour laquelle papa ko biso pe soirée pour na ko laver kolongola ba salité pour la grand événement oh ya Pentecôte ko kwea oh papa kimba nkenga na lobaki so écoute na mabe oziliboma so ye ekangi yo tamso ko bo ko tina lukengo ese makamona kasi kana ko mona na miso yo na la ka to la so to koloba so makamona olala te po so to makamona olala po so to lalika to lamuki boye moye bato mabe bayoba na ezate moye makambo papa denge na lobaki keta obonga na nguma moye to monango ezate moye na besoin exemple politicien moko boye ba adepte na ye balobi ba soda mikuse papa jaka zo to boye ko tanga ya pona respect politicien wana ba adepte mando loba yoka ye muta bimisa ba soda mikuse le 4 janvier abandela non kasi oh wabiye abandela soute yango wana eloko moko te sikoyo ekosalama oyo mokili koyeba te ke eza grâce ya bakimbangiste likambo oyo ekosalama bato nyonso baoyeba ke lobi ezali grâce ya bakimbangiste nde makambo oyo ezosalama oyolandi mama coronavirus ezali moko ya baraison moko ya basolution oyo mpe bana tata kimbango bayeba leli epai ya papa atali lobi te soki natika boye kiadi kibeni donc azwi loboko atie boye ata bazali kondima yango te vérité bapakolaka yango solo mafuta te papa Jacques namoni likambo lobi mpenza wana etumboli papa Richard donc tita mama solo loba seke osilisa po yazwa po namoni etie bino mpenza na nguma soki oyebisaki ngai te oza na sujet oyo obongaki opesa ngai mpe namoni maxi kanda yango na folobelaka jeunesse kaka folobelaka jeunesse papa Jacques
jeunesse c'est bien bon. Mais l'idée à ce que jeunesse c'est ça pour la besoin de mais papa tokobika pe ndenge ni soki tozali koaccompagner misala otendakisa papa ye wana lancer mbela tolingi tomwana miso mbela ya mwana balancer papa tolingi papa mutuka ndenge na sietaka wana tolongana na ngambo tosongana na mama César ya papa Simongimba. Vous comprenez? Tout à fait, oui. Aïe, ça y est, et ça, il y a mon côté dans mon kilo. Pour y couper une zambe le bosso. Mieux, c'est ça, Natolo. Est-ce que vous comprenez? Au moins, le camion, le week-end, ah, bah, toi, c'est qu'à bisoto kanji va foulard. Hein? Bible lobby, le peuple perdu par manque de connaissances. Motuyo, c'est kayo, y est, bisikayo, d'accord, bataille à kayo, solo. Pour mon que. Oye foulard eza na tina na mutu na ye. Tangisa ye 1 Corinthiens chapitre 11. Abokanda na 16 na C. Voilà, le port de foulard. Donc mutu ya mwana mwasi soki ezali couvert na foulard te to c'est un déshonneur s'il vous plaît fidèles internautes. Na kati ya menga makibango télévision eza école donc ce que moi mon falon ba ye liboso ya ba etando zwa biki zwa mukanda moko puko komela makambo yo omona important wana longolo yango komoko koma makambo lolenge be pamba te soko komi yango te molimo no ezoko kobunga sans pourtant ko yeba makambo oyo to ko tika mutu po yote ozoganga yo wana ozokangi slim okangi mutu no pelele ososopaki biloko wana batiaka wana tina sima kuna ebwakami d'abord c'est le bibo et maman falon. Ceux qui ont les moutons, yo mwana mwasi ezala polele kata penza kovo bimesko na balaba yo ceux qui ont un kovo okomena na balaba te ochako tu chapeau ah voilà yango bible ezali koloba te mwana mwasi abongi kozala na foulard et non plus na biloko na botier tala bakolo nango bazoya yango esika papa Richard le photo mona na miso bakolo nango bazoya ah oza mutu le munangai azuyo tenga na mutu ah voilà papa, quand j'ai na félicité actrice Nabiso ya paroisse à Sangamamba, na félicité bango boye penda avant taba matai na mutuka, c'est parce que basaki théâtre moko ba oui ba ozonga. Eza ba séquence mi balé. Ba oui ba ozonga papa ndenge na lobaki yango. C'est-à-dire ba ya réclamer. Tout le monde a mis sous boye. C'est-à-dire ngana liaki moto. Et ça peut aussi appel de lancer, n'est pas dengue dans le baki. Attention, il y a 50 personnes. Mon a passé tout bel les ça bilo quoi. Ah bon, bien. Mais sans ça les côté, bah oui on a bah oui à réclamer. Pour lier qui bah. Mon sousou na cadre de biso ba jeune fille, ba jeune garçon, au long de l'izemi, mi balé mi ça tout mine. Au sengela ngo boli misité, bana wana ezaki na ni na 1980 au long de l'agi. Kasi mon na ko madame binga, so au long de 4. Mukolo o on va faire abimi pena 4 pena bengambe papa musuni yo olongola gizemi ngai boye olongola ngana bota na ngame o barenga nzela sanga mama maman na okene pas maman oyepe pas tata o bota ki to longola no longola ki même un jour ezaki de mwana donc o boya ki ayana nai makamwana to mona ona misu po oyebi maman mo na Congo central azonga ti lelo azonga azongi donc wana et on appelle vraiment o ekokimi sa biso ekokima boye abimi le koto ekokima boye abimi to mona on a miso tandis que là ils se zali le mususu là ils se zali d'ailleurs na 1 Corinthiens awa balobi ezala en un clin d'œil et bon mama tant on la pongi so au funguli mis au lamuki to metani un clin d'œil ya on va bien un clin d'œil 3 jours on a oye bango pété ozomona bah elle a 3 jours mais papa c'est lo est-ce que ça là li pongi tant on lamuka pas donc papa yo babi en un clin d'œil 1 Corinthiens chapitre 15 chapitre ozala wapi en de côté que ekoki un jour ekoki 2 ekoki 3 jours voilà donc makambo wana to remona yango na misu po batu ba pesa biso valeur d'ailleurs ezali professeur papa Simon Kimbangu alobaka na 1921 na kotangela on tango ezali natanga muke extrait muke na peseka ba batu histoire du kimbangisme page 245 natanga ka mangu bolimbisa bateva opeza batango za rebelete balobi boye pour les kimbangistes balobi boye po bano le likamba temple babi le temple de Kamba est un repère spirituel dans le temps repère car selon Simon Kimbangu
La période qui suivra son inauguration sera celle des grands bouleversements spirituels dans l'église kimbanguiste. Des kimbanguistes, virgule, sous l'action du Saint-Esprit, accompliront des œuvres de puissance telles que Jésus et les apôtres les a accomplies. Il en sera qui ressusciteront des morts, feront marcher des paralytiques et rendront la vue aux aveugles. Et feront entendre les sourds. Cela avait prédit Simon Kimbangu se fera de telle manière que les fondements spirituels et moraux du monde tels que nous les connaissons aujourd'hui seront profondément ébranlés. Mayele pelo lendo ya mokili ekozala sepamba. Donc nguya nyonso o bato bazala yango oyo kaya ba science okili tuana. Ekosala lisusu te tango oyo tata Kimbangu ekokweya. Wana ekozala na se e bato wana bakoma lokola bazoba. Omona bango pe makamoto omona ona miso. Ya omoni papa na kati ya processus ya tozo indépendance spirituelle tant asilisi mise akei ezana likamu nécessité spirituelle akei pe na Brazzaville entre autres ezana kunzulu na moyi boy to omona ngote na misu boy moto mona ngozate akepe ko décanter likamu moko et yemo lobi suite na to resilisa na kulumbimbi abi puisque esikane do tikanga mayele abi esikane makambo ebele kangama eza bisote saki ya mayele eza bisote pa mama donc tout longwana ene papa selo lobi yango papa selo elle m'a utilisé évangélisation agressive oui tant monsieur il faut évangélisation agressive pour batu balingi ko accompagner papa te olandi donc mona nanu bon to ko laiso eza pe bon on a kata ba programme na bango depuis 1921. Merci papa Richard na kati ya programme wana ya solo pona ko to suki sa to ko suka na bino to suka na papa pambate TV zali solo bongo ngonga bo contenir biso rigueur te masolo ya kitoko solo tango makambo zali ko bima photo tika ekule pambate tango zali sutanga ko zali kambata Kimbangu na légèreté yo na babengi mo tata Kimbangu ba yeba biso ke ozo sambela moto ozo sambela nzambe to tali pe kaka bwake ko beta te kasi te ya ye okote ya ndenge ni landara mingi menga makimbangu télévision butu moyi panza sango zala abonné oyo kaka mate moko to mibale yo kaka butu moyi pa maloba papa ndenge papa mbenza Yesu Kristo le beki biso yango kuna na mboka ya bule le biete tango bozoka pa maloba na biso butu moyi boko mbaka yango te bokendaka koyoka ka yango ezali ko bakisa connaissance na oyo to ebi papa Richard okokanisa na mwangambo moke papa zali ko silisa awa na message ya moto ya kitoko eli biso na lolenge nini autre ko accompagner solo œuvre to pe ba message ya banzambe na biso papa Jacques maman ya likambo oyo toyambelaki bino na plateau awa c'est vrai polémique oh vraiment esali débat ambiance ti plateau merci beaucoup coup de chapeau tata Kimbangu abakisa solo ya mingi kasi message fort oyo tozali koluka mpona ko accompagner tata Kimbangu ta Brazzaville esika azali na ordre monene ya papa Mbenza o azali kozela solo bana na ye bazali na mokili bobimba mpona misala nini bongo. Oui maman Fallon, bien sûr message wana ndenge na lobela kina yo ke ezali bonne nouvelle pour la biso. Alors yozala nouvelle ya mabete pambate tata mulimo santu na pesi yango na yo mwana ngalema azali na rien na poche na ye un simple 100 francs 200 francs o bazali kosenga biso totonga yango nde balobi tosalela papa Simon Kimbangu boulevard Kimbangu ata yo moko mama wana wapiti wapi bongo lungwana résidence privée na Ngombe voilà okotiti epa bandeko na ye papa Mbenza papa Diangenda José et papa Mbenza tozongi tokotiti na résidence ya Nkamba Jérusalem. OK tala na tozan eloko te offre kitoko mama yango nde nazali kosenga na bajene nyonso ya komi na Ngalema et bajene kimbangise et non kimbangise basympathisant oyo bandimelaka papa Simon Kimbangu oyo bayokelaka papa Simon Kimbangu bayokaka mongongo na ye tosimplike na likambo tout à fait tosimplike na likambo puisque un président de la République abeti tolonga na sala baboyi mosusu ya mibale abeti tolo na sala aboyi mais aye kopesa na yo mwana Ngalema donc nzambe azali na intérêt po ete biso bana na ye tosepela et surtout libota ya bana Ngalema. Voilà, donc président pour la Colombie et Nzela wana epesameli na
jeune nyonso bengami jeune kimbangiste ozali union de la jeunesse kimbangiste ozali espoir de l'église nzela bapesi biso pratiquement sikoyo etuta yo na motema yo mwana ya ngalema oyo ovandi esika oyo tolobaka ngalema bana papa esengo ye mpo na misala yango kasi président mais eza na montant te bokati moto akocontribue na ndenge elingi topesa na montant mama Falon voyez dans cette église budget ezalaka te ok esi oyebi yango toza na tante ya kosala budget puisque tozalaka na yango te papa Simon Kimbangu na 21 atuti tolo yo olingi osala lingomba nakosala lingomba esi oza mbongo aseki bango ngai naza mbongo te tala 1 2 3 4 5 bato nyonso baza bambongo na ngai bamilio ya bato nde mbongo ya tata molimo sana soki nalobi nasenga yo ta mosusu nasengi yo $10 yo na $100,000 omonaki nasala mosala kondima na yo epesi kondima na yo esala po ete mosala papa Simon Kimbangu tala papa Richard moto lukeli makambo oyo bato oyo batongaka temple kuna na Israel ya kala obisoro na bango lelo nde bato tozali komona bazosepela grand patron savant bato mbongo ya milliardaire minene yo nanga bapesi biso examen tosala kaka boulevard Kimbangu sala effort po ete famille na yo mpe esepela ndenge bato wana bazali kosepela sala effort po ete libota na biso mpe tozala bamilliardaire lokola bato wana bazala bamilliardaire. Dans la même occasion ocommuniqué biso numéro de téléphone na bayo bakoluka bajoindre bino mama numéro ezali simple na nzela emenga Kimbangu avant napesa numéro posa na ngai ezali nde un kimbangis un jeune kimbangis ozali na Londres ozali na États-Unis ozali na Angola ozali na Brazza ozali na RDC kota masolo ya tata molimo sana Indonésie mpe bazali kuna mpe bazali na mama omontango nakenda inkama nayi kokutana na mama moko la jeune fille ya kitoko mpenza alobi ngai mpe nazalaki maïs bokosa ngai na kati ya masolo ya bajeune ya ngalema po tala biloko na moli ba evre dare oyo bosali na banani oyo bosali bokosa ngai tokosayo kiemba boyena ebongo na boulevard yo zanga sikoyo na boulevard yo zanga mama wana aza wapi azali awo na mboko na biso awa après Rwanda ezani papa Richard na kati ya frontière kaka na Afrique Uganda Burundi Kampala aza burundaise omuna okomi papa aza burundaise mama wana alobi kokotisa ngai na kati ya masolo oyo puiske kuna tozosala eloko te zokande makambo nini ezosalema mama yango wana tozali kolance message na bino nyonso bokolandaka biso na internet boluka borejoindre biso via baplateforme na biso groupe WhatsApp bate okoki kozala na ville oyo mosala tata ezokotambola vraiment lolenge yango esengeli te yo mpo okoki kozala moko oyo komema makambo ya sika na kati esika ozali balobi kimbangiste nyonso ozali ambassadeur okopanza sango donc ntango olandi biso bandeko amenga Kimbangu télévision pamba te tozali kolandama mokili mobimba solo luka okota en contact soki esika wana sango ya tata ezali kotombwama te yo nde ezala pionnier esika wana telemise yango de gré ou de force pamba te ngonga oyo tozali kopesa nzambe na biso na maboko tous les moyens sont possibles ya mabe te pamba te ezali bana ya mibeko ezali bongo mama journaliste ezali bongo ndenge tozali kolobela yango il faut bato nyonso basimplike basimprégner na makambo oyo donc tozali kopesa numéro ya telefone oyo soki olingi oza na doute eke ozali na posa okutana na tata molimo sana même par appel eke tozali sur place na ye tokopase yo papa tala mwana na yo aza na bisika boye alingi asolola na yo alingi apesa likabo na ye alingi aloba boye nimero ezali moko mama bana tata baka na dute moto aza na dute kino lelo osenga sa ya kobengama te voilà mpo mongongo ya papa tozoloka koyoka yango mokili momba kutu moi na bamessage matinal ya pokwa donc kote wana kutu mpona bana tata Kimbangu longona likambo na dute ezali te merci mama Falon merci beaucoup félicitations ngai na confirmer yango toute ezalité bana papa Simon Kimbangu masolo oyo bakokota yango na pesi numéro 089 60 86 533 089 60 86 533 maman numéro wana soki ozwi yango n'importe quelle heure kobanga na yo te wana nde numéro principal ya papa président Kalenga Jacques Kingombe oyo azali kozwa misala oyo ezali na nkamba mpona boulevard Kimbangu oyo ezali na nkamba Jérusalem
papa lobi il faut to harmoniser lupango pe presse na ye tango ya zali ko tambola mama ta yo moko tala nano lolenge ya tata molimo santo nzambe azokende daka eza lukumu na biso te pona biso ta simba mitema ya bankolo zolo lwambo te sango oyo eleka na pamba te etuta moko na moko tozali kopesa tata kimbango na maboko tolo kobeta kozali monzimi lakisa misala na yo papa Richard toye na ngambo na bino pe tokabola na biso Mama Falon olobaki mpona koaccompagne biso toaccompagnaka bapapa na maloba biso toza bachercheur toza babibliciste toza baanalyste baanalyste mosala na ye soki mokonzi alobi makambo bango babandi koanalyse sikoyo baanalyse mosusu ezalaka baclé analyse mosusu mpena omona eza mpena eya ofungwama donc nous ne voulons pas ovandi na yo ote biso tolingi kaka tolalaka ya pongi so olingi olala pongi obosana ke il faut mokili mobimba bayeba ke soki likambo esalami eza grâce ya bakimbangisi heureusement eloko moko ekosala masusu te oyo bato eza inaperci bato nyonso bakoyeba ke soki motu oyo soki kisi oyo ekomobikisa bato ya sida na mokili mobimba eza kimbangisi oyo azalaka na makala motaso yango ntango wana so ekoka eza makambo oyo ezalama na biso lisolo ya moke papa erona bon na épargne bakombo papa moko azalaki mpe mokonzi ya mouvement bakoti na jardin pa na papa diangena bon tukoma moko bakomo wana so mibale na épargne bazalaki mpo baza suna biso te baoleka papa diangena tala bi ah omoni nzeto babie yango moto esisa sida miko eza koya balakisa papa x nzete x bayango oyo tena santa dake sikoyo papa bakei jo wana azongi mbangu pa moko azongi ye azalaki yanke azongi ntango azongi aida ezali na mosika te nzete bungi akesi ko oyebisa kulutu oyo papa ayebisaki ye wana na kulutu na ye abivi oyi nzete ona ebungi mama azongaki pwani peut-être apikola nzete wana estce bapesi yo code bapesi yo formule mama omanyi mboko oyo mpo etambula eza na maboko ya Simon Kimbangu oyebi ye ntango so nasepelaka mpe bamisien mokili bateyaka mpe balobaka mpe misien moko alobaki code de déverrouillage Simon Kimbangu azali code de déverrouillage or moto adeverrouillaka ye moto averrouillaka Simon Kimbangu na 1921 abisoki namoni mwilu te na bana moyen akende eza te abloke système ya train ndenge mpe abloke je confirme ndenge abloke système monde etambola te surtout à partir de biso na manque ya reconnaissance ko reconnaître ye omona ba politicien tam sukutu ba omekola mais biyamba ba mangomba il faut qu'on diabolise pour batu ba ya pa na biso poto zo mbongo mais boyeba ke examen examen aussi kate za ko ya soko tangi na Daniel chapitre 2 ebe examen zalaki Nabucodonosor alotaki ndoto aloti ndoto metanga lamuki ndoto bungi abengi ba sorcier nyonso na pembeni na ye nani nyonso bato mayele abina bangoni nalayaki naloti ndoto metanga na lamuki ndoto bungi nalingi bolimbolela ngango mama ezala bongo ezala fo lota ndoto oye na moyo bi papa selo tala ndoto nalotaki yango oyo nde bakopeso baolimbola me ye alobi abengi bato nyonso mayele banganga mayele baza autour na ye abi nalalaki naloti ndoto mais ntango nalamuki ndoto yango ebungi yango naza agité nani yango kolimbolanga makambo wapi oh mais roi mais foyebisa biso ndoto oyo oloti bongo tokolimbola mama moni examen koya na mokili mais ti bakendeki kozwa Daniel abi o mokonzi kokata no bango mitute oza agité pourquoi zala calme abeko bamama ne bakotaka beko félicitations na bamama biso batata tozonga nsima mais bozwaka charge yango biso batata makambo eleke ebele yango tonunaka noki donc te bozwa charge yango oboni te na poche kuna bosima bino bayesa bino papa bi basomba bosoma ouais biso eza déjà mais eza teke no papa pesi bino bosoma ndungu ozolanda mais ti bakendeka kozwa Daniel aye asambeli alobi na roi ayekopesa roi obi ndoto oyo olotaki ezalaki boye abia oui ndoto yango wana Daniel azongisi ye nanu na ndoto oyo examen yango ezoya na mokili examen ntango oya
bango yo babanda makambo banda kala na ye natanga ya Eli makambo koganga wana bani lelo te église de réveil problème ezate vrai réveil mutu ayaki nango tata kimbangu mutu asali ke bato bayeba nkolo Yesu eza tata kimbangu na 1921 tozalaki vite kutu baotika mutu mwino simba bible te kosimba bible te les saliko libondela mundele kama mutu yebana yekendaka pa nzambe n'est-ce pas mais batiki totali makambo yango mais papa kimbangu ntango aye ayobi ngai naza motindami ya nkolo Yesu allez telema na ona koma nkolo Yesu asali publicité ya nkolo Yesu yango lelo bato kutu bakomona neti bango bayebi nkolo Yesu koleka biso nzoka nde te donc mama ndenge nalobi na yo makambo ezoya examen kozala oyebi soki otangi na Jean chapitre 9 verset 1 otangi no kuna ezalaki histoire ya aveugle de naissance batunaki ah maître nkolo est-ce que ezali malédiction ya batata na ye to bafamille na bi te abota mabongo abi te eza mpo na gloire ya nzambe nkembo ya nzambe monana bamakambo ebele toomona totika yango ezala bongo mpo ntango ekoyinda mokolo wana aveugle nyonso ale monano na kombo ya tata kimbangu monano na kombo ya papa Diengenda monano na kombo ya tata Kisolokele ekosalema makambo oyo ekoleka te ekosalema bandimi banga boyika mpile oyoleka te ekosalema bandimi banga bomilengele oyingana oyokana olandakisa ya olandi bolingana bolingo mibeko misala yango ezalaki papa Diengenda le 2 janvier 1990 abi yango ezali ekangelo makambo misatu so botosi yango te pasi ya mutu mwindo kosila te po pasi ya moto moyindo esila tokota na bonsomi ya molimo fo makambo misatu usimba zola nsiku yebisalu pasi lwa tambuleno kimpwanza kya mpeve lutuma meno mobisalu donc lusimba zola nsiku yebisalu pasi lwa tambuleno est-ce que vous comprenez le message clé yango wana soki totosi makambo o misatu na makambo ekomami na Exode chapitre 31 verset 1 à 6 et au salema alobi akodote biso pouvoir po to banda ko inventer eza na kati ya Bible akopesa bato pouvoir ya invention ya kosala miracle yango la Bible alobi voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui ont crié à mon nom. Le temps, c'est précieux. Ah oui. Tout est calculé, tout est minuté. Donc, balance même ma kimba en télévision. Maman Fallon. Commentaire ni toko backstage sur papa. Pardon maman. Papa Jacques. Maman, omoni na misala. Ce qu'on aime moi pesi nga makamwa misala o nga na côté pour na. Yes solo. Omoni Bible lobi oya salaka. Ceux qui ont salité moi wana 2 Thessaloniciens chapitre 3 hein mutu lokolo linga ko sala te ko liate papa Simon qui m'a appelé sur ce misala to ça nankam tant que jeune yangalem hein zokane na message ya papa Diengenda lobi o ba to basala kate etali bango oya sala ka ebintina nini asalela ceux qui ont sala te o ko liate. Maman, ce qui n'a lobi makamboyo, c'est par rapport à quoi? Message à papa Diengenda lobi. Et que ça n'a pas qui mangis mon sous bon ça n'a pas baninga la mangis. Qui mangis. Ah, pas ni naza travailler à mon négligence. On sala papa pesibiso. Zokande tant tokeyi dans le Kotaka en 2016. Papa Simon Kimbangu Tianga ni mulimo santa lobi na biso. Batata batikele biso pouvoir misato. Bolingo, mibeko pe misala. Alors, bolingo c'est quoi? Bolingo nde pesa lukumu na lingomba, lukumu na nzambe. Mibeko yango nde zotambu sabiso. Misala yango ekoko sabiso na bokonza likolo. Ceux qui ont sala kate okokota ndenge. Moto na motazo a eteni ya likabona ye biso bande kulambela menga makimbangu télévision. Tozala ki solo bongo na esengo ya kozala na plateau bien équilibré, attaquant na ngambo kuna papa Richard na ngambo kuna papa Jacques.
ezalaki esengo mingi nyonso mpona lokumu na yawe tika tosouhaite profiter de l'occasion pour nous souhaiter très joyeux anniversaire na ye moko papa GG qui l'envie la mbuta bolonga ni solo bongo ya maman Judith kuna na Londres tata molimo centre Maximbo la moko na kati na bomo inayo ba fleur likolo ya ba fleur ako bako fongola je pamba te misala o ezali kosenga solo bato lokola bino na bangambo pona ko papa Richard na ngolinga lobel kambo na bien oui neto lobara lelo to sala esenga ba caméra professionnelle ba biloko moko da professionnel pour musala pe et pour améliorer yango ngai personnellement na lancer rappel tant nyonso ozana caméra moko professionnel ba biloko kitoko ozana ba trépied ozana ba carte mémoire mine ozana ba biloko nyonso to sengaka tinela biso bosunga mama oyo po awosala musala soko sali pe o message pe ekeye musika na pe na profiter na pesa papa Tino qui soloke les félicitations ya uti kobala papa Tino qui soloke les félicitations moi ntilo luzase. Merci beaucoup les amis qui ngambo ya papa Richard Gisnia qui papa Richard ngokabela micro na mutute donc bilo ebozali kolanda ese bobo mesana na ye na plateau faut pesa ye micro oya ye moko pa lingano kabula micro de boye se ko zi micro ko ndenge no ko zo ye maloba na difficulté donc ezali esengo masalo ya bana masolos plutôt ya bana na nzambe ko senga ka boeto ye na sujet oyo et c'est pas ici bino to zali na elike ete ekobetsa moko libakute esika oyo monde ko zali ko kokate mekola pamba te tango yango yo koloba kenga na yo kangite papa oloba maman fala na lekaki atana alekaki elongo na papa Richard babela ki papa Jacques te pesa ki ekanda oyokaki te totikali malamu tokutani mikolo ezali koya ezalaki bongo émission na bino tolobela maman mwilo na kati ya lobela maman falon tokutani mikolo ezali